Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Mbote na bino balandi ya radio Zoomel 1000 oyo bomesana kolanda biso mokolo na mokolo. Merci mingi pona kozala bisika bozali pona koyoka basango oyo to memeli bino na mokolo ya lelo. Yambote to banda basango oyo to memeli bino na mokolo ya lelo. Tozali ko présenter ba bon anniversaire na monsieur Germaine Pundu. Oyo azali auditeur ya radio Zoomel 1000 to présenter yo ba bon anniversaire pe to souhaiter yo ba bonne chance na oyo etali ndenge nini moto akoki ko réussir na vie na ye pe to tombeli yo mikolo ebele nzambe abakisela yo mikolo pe afungolela yo banzela na oyo nyonso okoki kosala na kati na bomoi na yo pe ezala réussite totale pe tosengi ete grâce ya nzambe bénédiction ya nzambe kimia ya nzambe bolingo ya nzambe evanda kati na yo. Bandeko babolingo sikoyo tozali kobanda émission na biso ya mokolo ya lelo. Lelo tokolobela bino basango ndenge nini kotalisa bino tango bato mosusu bazali koloba ete Joseph Kabila azali démocrate te na Congo démocratie ezali te pe ba makambo ndenge na ndenge. Mais lelo tokolinga nanu totalisa bandeko soki penza bato oyo makambo oyo bayebisaka bino soki bango bakomi lelo na Congo soki ya solo bakomemela bino démocratie ya solo pe moto nyonso tu akozala na liberté d'expression na ye. Bandeko babolingo il faut boyeba yango ete makambo mingi tozali komona awa na poto epai ya bako mbata to ndenge babengi bango na grand prêtre Badive les Samson babolozi makambo mingi tozali komona epai na bango ezali kokamwisa pe moto oyo azali koloba ete bakombatant bazali kosala lito ezali juste ezali kopesa mawa na bato ya boye yango na tolobi ete bandeko ba mobutiste ba préparer kuna bango pe ba réussir kaka na nzela ya lokuta na bango parce que bango bazali bato oyo bayaka na vérité te bayaka nde kaka na lokuta. Alors tango Mobutu azalaka biso nyonso tozalaka aveugle tolobaki ete Tshisekedi nde azali un vrai démocrate. Tshisekedi nde azali molobeli ya peuple tokanisaki nde ndenge wana nzoka tomikosaki. Alors toyebaka te
Tshisekedi abandaka kosala liti na ye na tango wana aitilizaka nde kombo ya peuple. Peuple lokola azalaki aveugle, peuple lokola azalaka na souci ete moto moko oyo akoki kobimisa mutu po ete alongola Mobutu. Lokola bamonaki ete Tshisekedi nde moto abimisaki motu, yango wana omoni ete bapeuple biso nyonso na ntango wana tosopanaki nsima ya Tshisekedi. Tokanisaki ete Tshisekedi azalaki mpenza demokrate ya solo. Nzoka nde ezalaki baliti na bango babandaki kosala ya molili oyo tango batekaka héros national Lumumba, tango bavandaka na bamesa na bamindele après avoir co-signé ba papier na bango, après avoir tango bateki Lumumba, tango bapesi bango sikoyo contrat ya kokamba mboka, na kati na contrat wana bandeko makambo ezalaki boye. Mobutu akokamba 5 ans, après 5 ans atikeli Tshisekedi. Donc ezalaki ndenge na ndenge bayokanaki 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Mais bato mingi bakanisaka ete ezalaka soki pauvre Masiala. Or que ezalaka Mobutu na Tshisekedi. Alors tango siko Mobutu eko goûter elengi ya miel, Mobutu atingami. Nde bomonaka ete baliti na bango ebandaka mbala moko Tshisekedi eko sala parti politique na ye na kombo ya nini ya UDPS. Soki botuni bandeko ba parlementaire oyo tango kala oyo basiniaka mikanda pona kotelemela Mobutu na tango wana, makambo tozoli koloba bayebi yango malamu. Alors tango Mobutu na Tshisekedi babandi kosala baliti na bango, nde sikoyo bandeko Tshisekedi na mayelo azalaki na yango ya mabe aitilize sikoyo peuple. Akomaki tango aza kosala lit na ye, olia sala lit na ye direct na Mobutu, mais ye aitilize aza koitilize kombo ya peuple. Nazali kosala boye po nazali na souci ya peuple, nazali kosala boye po na lingi ete peuple azala bien. Lokola pe tozalaki na besoin ya moto oyo akokaki koya na tango wana po ete alongolela biso Mobutu, tolobi moto yango yeyo. Mais bandeko boyoka sikoyo ndenge nini tokoki korevele bino hypocrisie ya Tshisekedi esika ezali. Tango wana na tango ya Mobutu bandeko biso nyonso tu ba combattant o ba vrai combattant ya tango ya UDPS wana penza oyo tolandaki ya aveuglement, toyebaki teke toza kolanda kaka moto oyo azali serviteur ya Mobutu ye moko sans que tomiyeba. Tango ba combattant biso ba combattant ya UDPS tobundi tokomaki na position moko, tolobi ete sikoyo penza tosengi ete biso ba combattant tozali prêt ya kosimba ba minduki pe tosimba ba matériel pona to attaquer to bengana Mobutu en place. Makambo wana biso nyonso tu ba combattant to vandelaki yango ba mikanda meme ekomama ndeko fungola mato yoka vérité tozali kopesa yo lelo. Na tango wana ba mikanda salami ba lettre salami tokotisi yango, tokotisanga yango epa ya Tshisekedi toyebisi ete ndenge ezali wana lito ndenge tozali kosala Mobutu azali na armée azali na nini, mais siko ndenge ezali wana tozali kosenga na ete ebongi yo pozwa contact na ba occidentaux po ete biso pe tozwa minduki to attaquer nani Mobutu. Lokola Tshisekedi yena Mobutu na niveau ya Occident babandaki kotia bango kaka lokola moto moko. Lokola Tshisekedi azalaka mayele ayebaka deja système wana, amona
kaka ete ye jamais akoki kosala tu attaquer Mobutu na ndenge ete akwesa Mobutu po na basekele na bango oyo ya badossier na bango ndenge babandaki kotambola bazalaki na basekele na bango oyo na ndenge ya baoksida babandaki kokonsidere bango mibale nde bazali bato oyo bapesaka baoksida occasion po ete baenvahir malamu Congo tango batekaki Lumumba. Alors Tshisekedi malin qu'il est aye koyebisa bakombatan donc bakombatan oyo eza bakombatan te me bakombatan biso nyonso tu na ntango wana aye koyebisa biso alobi ete parti ya IDPS ezali parti ya non violence tokokende kaka na Mobutu na ndenge ya liti oyo ya mikanda pe ya maloba. Ok ezalaki jeune ye ya cache asalaki bongo po ayebaki ete akoki jamais koatake ou bien kokwesa Mobutu po ete soki akwesi Mobutu ezali neti ya mikwesi ye moko po ayebaki ete liti ya ye na Mobutu ezalaki nde bazalaki kowelela lokola Mobutu bayokanaka na ebandeli ye akosala 5 ans après atikeli Tshisekedi pe 5 ans banini Mobutu akoma wana atingama yango nde liti na bango ezalaki bongo. Yango na monaki ete Tshisekedi azalaki abandaki kolinga meme te ko toucher ekomaki na moment moko abandaki kolinga su ko toucher de poste ya présidence akomaki kaka azolinga kaka ke ye azala premier ministre po ayebaki ete ye na Mobutu bazalaki bato oyo basigne bacontrat na maison moko quelque part donc azalaki na idée te ya kosala tu po ete akwesa Mobutu. Yango wana bandeko babolingo tango ayebisaki biso bongo bato mingi batikalaki balobi Tshisekedi alingi kutu makila etanga te azali penza vrai moto azali penza moto oyo akimia ya pe bandeko nzoka nde hypocrisie plus bandeko babolingo me lelo oyo toye komona ete Tshisekedi akwesi maske na lokola sikoyo Mobutu azali te Tshisekedi sikoyo aye kotala ete ye na Joseph Kabila bazali bakota maison moko te epai ya baoccidentaux yango na sikoyo Tshisekedi alakisi sikoyo vrai face na ye ya ndenge nini ya kocreye bakuluna ndenge nini ya kocreye bakuluna ndenge nini ya kosala makambo ndenge na ndenge. Bandeko Tshisekedi alobi ete ye azali démocrate tango nyonso tu boyokaka ndenge alobaka ete alingi liberté d'expression na kati ya Congo eloko kutu nde tozali kosepela biso nyonso bana ya mboka. Me bandeko bomitu na sikoyo ndenge nini ye Tshisekedi awa na poto akokaka koteya bana na ye te ya bakuluna oyo ke na botika komenase bato po ete démocratie elingi koloba ete liberté d'expression moto na moto akoki kopesa point de vue na ye mais Tshisekedi lelo akomi koautorize soki lelo ozali kokumisa Joseph Kabila na poto okomona bato ya IDPS baye bamenation na bakombata Tshisekedi azali koaccepte wana nyonso. Bamusicien congolais bayaki mpo babeta miziki bakombatan bakei koatake bango epuis likambo ya kokamwa bakei epai ya Tshisekedi bazali kopesa ye rapport eloko ekamwisi nga nakanisaki Tshisekedi akoloba ete no bino nyonso bozali kaka bana ya mboka ifo koyokana mais Tshisekedi asepela bia busalaki malamu ko. Bandeko tango mosusu bato mosusu bakokanisa ete mama Rosalie makambo nini azali koloba papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini Tshisekedi comportement oyo asalaki wana ezali kolakisa président oyo akozala président ya bakongolais nyonso to akozala kaka président ya bakongolais oyo bazali kobetela ye maboko. Image s'il vous plaît. na tango wana toye kopetisa miziki babeta lisu miziki awa te police na mai. Oui, merci papa. Nde na tango ya na tango wana toye kopetisa miziki babeta lisu miziki awa te police na mai. Oui, merci papa. Nde na tango ya
bandeko na banzi ete bino moko bouti kolanda babilili bomoni ndenge nini bino moko moto bozali koloba ete un démocrate oya komemela biso makambo ya malamu na Congo botala ndenge nini ye moko ablakisi ete akoti na esprit ya bana ya kuluna ya poto. Lelo ezali kokamwisa bandeko Tshisekedi alakisi batu penza vrai face na ete ndenge bato mosusu balobaka ete bapapa bazali bato oyo bapesa katoli na ndenge ete bana bazwa éducation ya malamu me Tshisekedi nde akomi konforme sikoyo bakuluna na poto toloba boye sikoyo bino bozali koloba lelo ke Tshisekedi démocrate me botala makambo azali kosala boyebi combien de criminels oyo azali koforme awa na poto kobeta bato kobotola bato babiloko kosala makambo ndenge na ndenge na kombo ya mboka ekomi soki bamoni yo na ozali na mwa succès na yo bakei bakoseli yo likambo bakei yo bakende komenase yo opo olobaki boye mpo na likambo ya mboka bandeko bino bato oyo bozali na poto bino bolingi koloba ete bino nde bozali bato ya malamu oyo bokosala ete mpo Kongo na biso nde koma Kongo ya solo bosalaka 32 ans kuna na Kongo boyibi mbongo ya mboka bosakani na mboka bobebisi mboka tala lelo kaka bino bozali koya awa pona koloba ete bino nde ba vrai démocrate bino bozali ba démocrate te bozali ba escroc bozali ba voleur bandeko ba bolingo oyebi ete ezali kopesa mawa tango ngai nazali komona Tshisekedi oyo bazali koloba démocrate oyo bazali koloba yende soki azwi Kongo bapasi na biso esili bandoto ya baba bandeko tala kaka ete akomi na esprit penza ya bana ya kulu na bandeko a chaque fois esika bakom bata bazali koyamba ye boyoka kaka banzembu bayembaka baza koyemba kaka banzembu ya bozoba zongisa ye na Rwanda o tata na ye toyebi te banzembu moko ya bongo un vrai démocrate akoki kopesa conseil alobi boye akoki koloba boye na kosenga na bino bana na ngai bose comporter malamu botika kofinga bato me bolakisa ete biso nde tozali ba démocrate me Tshisekedi ye moko alakisi ete azali penza papa ya kuluna makambo tozali koyebisa bino liseki te kaka ndenge bomoni ete mpo bakongole nde baza kocomprendre te bino bozali koyeba te bavoyage oyo Tshisekedi aza kosala première fois ntango asalaka bopesaki bambongo banini bambongo wana ekomi na parti ya UDPS badokoli yango esengaki na ye sikoyo ke asala lisusu deuxième voyage yango naza kokosa bino oyo nakomaki naza kosala bavoyage oyo na Canada na États-Unis bakonzi ya baamérique baza kobengisaka lokuta po ete bozali nde flou bozali koyeba te lokuta baza kobengisa ete ye nde azali kosala tourne wana po ete mbala oyo sikoyo ezali récolte spéciale oyo donc alingi sikoyo bapesa bamabonza oyo ekoleka na compte na ye direct po mbala ya liboso mbongo bopesaki elekaki na bacompte différent epesaki mobulu mpe bapeple congolais mingi bazali koyeba te Tshisekedi azali koutilize bango kaka na système ya deuxième république me mingi bazali kolala bandeko Tshisekedi oyo bino boyebelaki ye te oyo azali na ye escroc aventurier toza koyebisa bino makambo ya solo ndeko oyo ngai mama Rosalie nazali koloba naza koloba makambo ezali vrai mpe nayebi ete nzambe esika azali na likolo azali komona ete nazali koloba bosolo mpe un jour bakolongisa ngai bakolongisa radio Zoomel 1000 po ete radio Zoomel 1000 makambo tozali koloba ezali vrai tala balokuta azali na yango nzambe azali kolakisa bino me lokola bino bozali kaka na motema ya mabe bozali kokanisa nete tifo tokende kaka na Kongo tosala boye Tshisekedi afungolela bino so nzela bozali komikosa bozali na motema mabe bino
motema malamu. Ata Tshisekedi soki azalaki moto ya motema malamu. Alingaki approuver quand même que bakonzi oyo bazali na mboka basali quand même quelque chose. Mais ye azali koloba ete basali eloko te. Bandeko. Boyebisa biso sikoyo. Ye Tshisekedi ntango asalaki na ekopoka Mobutu. Ti ndenge tokomi lelo. Eloko nini batikeli biso na mboka. Po ete lelo bato balobaka kaka Mobutu boy. Mais Tshisekedi pa asalaka na gouvernement ya Mobutu. Eloko nini batikela biso na mboka. Nakabeka monga kutu soko kei mawa. Bandeko, tango mosusu bato mosusu bakokanisa ete lokola liseki. Bino moko bokomona sikoyo ndenge nini tango Joseph Kabila kendeki na kabeka monga bandeko mawa. Mawa pena leli. Joseph Kabila moko meme ma emiswe kiti. Joseph Kabila a regretté. Aza kondimate. Joseph Kabila mi lobi na sa motema. Ba leader ango ya ba Congolais baganga. Oya basalaka makelele bango ndeboy. Ba village na bango bato bazali ko vivre boy. Joseph Kabila étant que un jeune président, lelo ndenge tozali koloba. Abandi ko sa la première pas pona ko bongisa. Mwa ba makambo mingi kuna na kabeya ka mwanga. Yango na moni ete na ba Tshisekedi nyonso soni. Ba komi koluka ba makambo lokuta ba nini pote lelo Joseph Kabila eko tanda vérité nyonso likolo ya mesa. Nde yango ne sali ba Tshisekedi soni po basalaka rien. Akomi ko utiliser kaka bana batu ba nini bandeko. Lelo komi ete olo batango mosusu Joseph Kabila azali président bien bazwa ba beta yo. Mais ekomi nini? Ye Tshisekedi alobi ete azali un vrai démocrate. Soki Tshisekedi azali un vrai démocrate. Mokolo nini akoki kotelema po aloba ete non, elingi koloba te soki moto alobi ete président Joseph Kabila azali kosala malamu bozwa bobeta ye. Mokolo nini asa condamné ba acte ya criminel oyo bato ya UDPS na bato ya ba kombata bazali kosala. Kaka ko distraire bato. Tshisekedi akomi ko manipuler bato. Après alobi kazali démocrate. Tshisekedi azali démocrate te. Tshisekedi azali moto oyo azali ko tia moto tala. Na eko mona sikoyo bandeko babolingo nazali koyebisa bino ya solo. Tango bato balingaka batonga Congo. To bandaki kokanisa ete banguna nde mutu bayaka po ete balingi te Congo ebonga me banguna yango to eko mona kaka Tshisekedi azali monguna ya numéro 1 oyo alingi Congo ebonga te. Parce que soki alingaki penza Congo ebonga tendenga azoloba eke azali démocrate ye moto ya liboso alingaki encourager misala oyo bakonzi ya Congo bazali kosala na mboka pe koyebisa ba diaspora congolaise oyo bazali na poto boya tosangana tosangisa mayele tokende kotonga mboka mais lokola azali kaka motema ya mabe lelo nzambe ekolakisa biso ete tala bato oyo babandaki kolinga ete Congo emarche te bango oyo numéro 1 ezali Tshisekedi. Yango na bomoni ete oyo azali kosala nyonso tu azali ko préparer vie politique ya mwana na ye Félix. Mais bato mingi bazali koyeba te ignorance. Na banzi ete bandeko ndenge balobaka totika tango na tango. Lelo bakoki koloba ete ngai mama Rosaline azali zoba. Mais avec le temps na banzi ete avenir tango mosusu ekopesa ngai raison. Pe kopesa radio mobimba ya Zumel 1000 raisons. Bandeko, na tango oyo nazali kosenga na bino ebongi malamu. Boyeba ete Tshisekedi azali moto oyo yete moto akomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo. Ezali ba distraction, eloko ezali te. Akomemela biso eloko ya malonga te. Yango na tango oyo bandeko yambo te to continuer ba émission na biso na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso babilili oyo tosengaki po ete bato batala ebongo sima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bozali komona sikoyo awa tozali bongo na village ya Etienne Tshisekedi oyo babengi bongo Kabeya Kamwanga oyo le rais président de la République Joseph Kabila akendeki kotala bandeko botala bino moko village yango ya Etienne Tshisekedi mboka oyo ye esika botami mboka ya bakoko na ye
mais botala aservi mboka panda bambula na bambula, mais atikali kotikela bango ata eloko ya malunga te. Ye a préféré bambongo na ye nyonso tu asala na gouvernement, aye kosombela yango bandaku awa na Belgique, mais na kabeyaka mwanga ezala école atonga te, ezala église atonga te, ezala mwa fontaine moko boye atika na mwa coin ya kabeyaka mwanga atonga te, ezala meme pont atika te. Tala sikoyo Joseph Kabila, un jeune président, akei na mboka ya Tshisekedi, amoni makambo bandeko. Joseph Kabila amoni makambo oyo andimaki te akokaki komona. Bino moko botala pe bomona. Moto oyo balobi ete akomemela biso changement. Oyo akomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo. Oyo akosala ete Congo ekoma na ba autoroute neti na poto. Oyo akosala ete Congo ekoma na ba gratte-ciel comme na États-Unis. Oyo akosala ete po ete mabumu ya ba Congolais du matin au soir ezalaka tango nyonso tout rempli, kolia tango nyonso. Mais bandeko, bino moko sikoyo bomona nano moto azali kopromettre bato une vie meilleure, mais botala nano mboka ya bakoko na ye esika ye moko avandi. Oyo nde bozolo ba ete Moïse bakoloba ete Tshisekedi avandi mingi na Congo banini me Mobutu azwaka ye azongisaka ye na kabeyaka mwanga bambula soki misatu soki mine ayebi quand même situation ya mboka wana. Eske akokaki kobosana bato ya village oyo? Alors soki kutu abosani bato ya village na ye moko natal esika abotama, papa na mama esika babimisa ye batia ye na mokili, soki kutu asaleli bango eloko te, ebongo ye nde akoya kosalela biso eloko ya malonga na Congo? Yango na nalobaka ete bato mingi bazali koreve, bato mingi bazali kolota bandoto ya baba. Oyo ndenge bazali kokanisa balobi kaka Tshisekedi président ya Congo makambo nyonso komi ko changer, ba autoroute ekomi tokomi kolia mbala moko 3 fois par jour, tokomi kosala bo ezali pasi pe mawa. Tshisekedi ebongi ete po bondima ete azali moto do ndenge tobengaka azali embrouillère, il faut komonaka bilembo na ba image oyo tozali kotiela bino. Oyo tozali lisusu na temps ya deuxième république te tokomi na temps oyo nde vérité ezali koloba na babilili ya lapui. Botala kaka bino moko village ya Tshisekedi, papa Roger loba tala kaka yo moko papa Roger tala ezali pasi pe mawa. Bodiskitaka te kaka mpona sentiment ya kodiskite, mais bodiskitaka mpona likambo boza komona eza kokende na nzela. Bobenga kaka Moïse te mpona kaka plaisir ya kobenga moto Moïse, mais bobenga moto Moïse mpona kotala elembo nini oyo yasi asala na bapeple congolais ya minene oyo bapeple congolais bakoki koyeba ye lembo na ezali kaka bubima na balabala bukenda kutambula ville morte wana kaka nde ye alakisaka na bapeple congolais mpe bakobima ngulungulu baza koboma bango, ye azali na ye kaka kokontinue makambo na ye wana kaka. Bandeko, papa Roger yo moko ozali komona mawa pe pasi ezali pasi bandeko. Bolanda po ete botala bino moko moto bozali kobenga libérateur Tshisekedi ezali pasi pe mawa. Bato bazali ko vivre na bandoto ya baba. Botala village na ye.
bandeko babolingo bino moko bouti komona pe bouti kolanda ndenge nini bomoni village ya Tshisekedi oyo babengi na kombo ya Kabeya Kamwanga. Bomoni ndenge nini situation Joseph Kabila ke komona ezali soni pe mawa mpona komona ete Tshisekedi atikali ata kotia barobine ya pamba te na Kabeya Kamwanga alors kazalaka pe ministre balie bambongo ya mboka. Tshisekedi a préféré mbongo ya Congo aya kosomba nango bandako na Belgique ke asala mwa quelque chose na Congo. Bandeko na koyebisa bino ya solo bokanga yango lelo na Tshisekedi na bato oyo basalisa bamwa ba ONG na bango bazali kokende kosala makambo na Congo. Vaut mieux que bato wana ke Tshisekedi azali moto moko très dangereux. Azali moto oyo ndenge balobaka ete mpuku azalaka ete aza kolia ona sali kolo soko meki koningana afuli yo mopepe ndenge Tshisekedi azali kosala. Me bandeko tosenga na Nzambe merci po ete lelo oyo bamakambo mo Tshisekedi na Mobutu babandaki kosala tango bazipaka biso miso tobandaki komona bango nde bato ya solo. Me lelo Nzambe afungoli biso bakongole ebele miso pe tomoni verite toyei koyeba ete Tshisekedi azali moto ya lokuta. Tshisekedi azali manipulateur. Ngai tango natalaka bato bazali koloba ete soki Tshisekedi bavote Kongo na biso wana bapasi na biso esili na sekaka na lobi bandoto ya baba. Tango tobandaki kokanisa bamakambo oyo na tango wana tozalaki aveugle pe na tango wana tozalaki na besoin ya moto oyo tozalaki koluka moto oyo akolongolela biso Mobutu. Me nzoka nde tosalaki erreur tobandaki koyeba teke Tshisekedi ezalaki kaka ye moko photocopie ya Mobutu. Me lelo bilembo ekomonisama Tshisekedi azali lelo soki azwi bokonzi bokomona akozongisela bino ba mobutiste nyonso na Congo pe ndenge ezali wana bokomona kozongisa kaka babilembo oyo ya Mobutu kozongisa bakengo adondo kozongisa donc bato nyonso to basalaki na gouvernement ya Mobutu kala akozongisa bango yango no moni ete meme bakombata na bagarde civile basalaka mabe na mboka bamonisaka bato pasi lelo bazali koapuye ete Tshisekedi azwa bokonzi mpo baluka moye bazonga. Me bandeko eloko mpe tozali koloba Tshisekedi abosana teke malgré ye azali kocreye bavoyou na libanda ya mboka oyo ete po ete bamenasaka bato. Me tokoyebisa na Tshisekedi boye akanisa teke bavoyou oyo ye azali kocreye libanda ya mboka pona kobeta bato lelo koki koloba likambo ya malamu pona mboka na yo Kongo te soko lobi ete likambo ya 5 chante bazwi babeti yo Tshisekedi azali komona yango normal. Alors tozali koyebisa na Tshisekedi boye ayebaka yango ete na Congo kuna ndenge asi abandi koyebisa bana na ndenge ezali wana le 6 après le 6 bokomona le 6 il faut tout ça. Mais ayebaka yango ete Tshisekedi ayebaka yango ke na Congo kuna soki azali kokanisa ete basi na ye nde moto bavandi kuna oyo ye akoye na badictature na yo nazalaki na yango ntango akala ya Mobutu oyo tozalaki koyeba te ke akokende na yango kuna mpo asala n'importe quoi. Mais Tshisekedi ayebaka ete terrain oyo ye azali kosala babozoba na ye ezali na kati ya Congo te. Ayebaka ete na kati ya Congo bato ebele bazali nsima ya Joseph Kabila. Pe tolobaka na bino mingi bakanisaka neti tozali kosala liseki botunaka Jean-Pierre Bemba tango ezalaka ete olingi omeka liseki na le rais ndenge nini ezalaka. Mokolo wana tozali koyebisa bino boyeba yango ete pe tozali koloba message tolingi lisusu teke tosalaka bamakambo lokola bahypocrisie banini po ete bino tango bozali kofinga bozali koloba makambo ndenge na ndenge bozali koloba yango tout droit direct. Alors biso pe tozali kopase message tout droit na Tshisekedi. Tozali koyebisa Tshisekedi boye biso bakongole tolingi mboka na biso tozala na kimia tolingi baje oyo te azalaki kosala na Mobutu abanda kosalela biso yango lisusu. Soki Tshisekedi ozali na besoin ya kozongisa bamobutiste na Congo po ete bakende kosala lisusu n'importe quoi alors zela baélection soki peuple a voté yo zwa bamobutiste oyo nyonso ozali kopromettre bango mema bango na Congo pesa bango baposte po ete boboma mboka lisusu ndenge bokontinue bomesana koboma.
mais soki Joseph Kabila aleki wana tozali koloba soki Tshisekedi asali erreur na bato na ye kaka ndenge tozali koloba ete na banzi ete tokozongisa ye na kabeyaka mwanga oyo makambo tozali koloba liseki te Tshisekedi soki ameki tokozongisa tokokende kovandisa ye na kabeyaka mwanga mpo ete Mobutu mpe asi atinda ye na kabeyaka mwanga kovandisa ye kuna biso tokozwa ye tokomema ye tokovandisa ye na kabeyaka mwanga territoire fermé akobima te po ete bokomi nde kosala liseki bozoba okomona batata minene yo na poto makambo bazali kosala kitoko te éducation nini bokopesa na bana na bino ye Tshisekedi babetise nyonso eza koleka na poto Tshisekedi azali kondima yango alors éducation nini Tshisekedi akopesa na bana ya Congo ye moto azali koloba ye de futur président akomemela biso nde esprit kikuluna na poto na Congo botika kosakana na bato bokoki kozwa bato neti bazoba Tshisekedi akanisi ete tozali kaka na ndenge ya ntango ya deuxième république mais tozali lisusu bazoba te Tshisekedi abomisi bato ebele ekomi lelo soki olingi olobela likambo ngo ete bolobela yango te bino bomonaka kaka makambo ya bato mosusu ebongo Tshisekedi asala bino boyebi teke Tshisekedi c'était sorcier bino bokanisi lelo soki meme balumumba balamuki meme bakimba balamuki bino bokanisi ete bakoloba malamu mpo na Tshisekedi na makambo oyo Tshisekedi asala botika komikosa papa Roger napesi yo maloba mama ozali bamakambo outi koloba yebaka ete bakongole ebele bazali kokanisa ke Tshisekedi nde moto ye akoki kolongola biso na bowumbu me bazali koyeba te ke Tshisekedi na minute oyo ye moko azali kaka papa ya kuluna ye moko mpe azali kocontribue na destruction ya Congo bandeko oyebi ete Tshisekedi fo ayokaka soni Tshisekedi fo alakisa exemple ya malamu mpo na minute oyo Tshisekedi aza lisusu na valeur te bandeko tala jeune président Joseph Kabila donc a commandé ba agent pour na misala ya 5 chantier et na Congo pour na kosala ba misala mais eloko nini Tshisekedi ye kosala bino bato boza koloba ete yende mtalingi changement ya Congo Tshisekedi ba organiser na bato ya IDPS ba organiser bana ya kuluna ba kei ba BBC ba angé ya misala ya 5 chantier boye bisabiso nde wana bokoloba ete Tshisekedi azali démocrate rapport ezali nini na makambo ya politique na ba agent oyo eye po ete esala misala ya malamu na kati ya mboka po mona ete jalousie mitema mabe Tshisekedi amoni ete misala ya kitoko Joseph Kabila za kosala donc po na ye esali ye motema pasi amoni ete wana ezali succès ya Joseph Kabila pepe akolinga ye atindi bana ya kuluna bakei ba BBC banani ba tracteur ba bambi ah vraiment non Tshisekedi azali mauvais na yebaka te nazalaka aveugle na bandai kokanisaka tato azali libérateur na biso na betelaka ye même maboko mais lelo na ye komona ete Tshisekedi c'est un monstre Mobutu akufi me totikali na monstre mosusu ndeko nazali koloba yango ngai papa Roger ata lelo ndenge bino bakomba ta bolobaka ete asoki tozwi bokosala boba ndeko nga nalobaka yango nazali mobali lelo ata ndenge ezali na soki par erreur bino bokutani na bino ata bozali 1000 mais oyo akokwea na maboko na ngai avant bino bo acheve ngai yende mutu na ko acheve
na koacheve nanu oyo ngai na kozwa na maboko na ngai na acheve ye bino kuna ta bozwa kobeta ngai na acheve s'il s'agit ya kolongola ye gorge na minu na kokanga ye na gorge na kati yango mpe ye mpe vi na ye esili ngai mpe vi na ngai esili nsima na yango na mboka ya bawa esika tokokutana nde tokosala jugement ngai na ye malamu oyo ngai na kokweya na ye na koboma parce que liseki na bino ebandi komata nzete bolingi lisusu kotonga mboka te me bolingi nde kocreye bacriminel na kati ya mboka bozoloba ete bokende kokamba kongo na basituation ya boye basituation ezali komonana ya mabe boye tobetela bino maboko tondima bino na babozoba ya boye vraiment ata kutu ngai moko jamais nakokondima babiloko ya boye ngai nazali kokondane yango fermement soki Tshisekedi lelo azali kondima babiloko ya boye ezali ete mpo ete nzambe azali kolakisa bino ki e Tshisekedi lelo peuple a comprendre bayi koyeba ete Tshisekedi azalaka vrai démocrate te ye alobandaki koloba ete Mobutu aza démocrate te Mobutu aza démocrate te mais lelo oyo ndenge nini azali kokoka koaplike démocratie yango te oyo abandaki koloba ete ye démocrate ndenge nini azali kolakisaki démocrate yango te lelo Mobutu aza lisusu te mais alakisa bato kaza démocrate lelo akomi nde kokreye bato oyo bakokende kosala badésordre est ce que ye Tshisekedi na mo oyo ya démocratie ayebisa biso démocratie alingi koloba ete soki moto akumisi moto azali kolinga nde otinda bato mpo babeta ye nde Tshisekedi azali komona yango normal mpe alobi ete ye azali démocrate mais Tshisekedi azali démocrate te Tshisekedi azalaki nde moto alataki nde poso ya badémocrate mais Tshisekedi c'est un dictateur azali créer comme na CC un père hypocrite un vieux hypocrite qui sait tango mosusu ti lelo azali créer un groupe ya bato bazali éliminer bato nani ayebi lelo azali kogagagaga non mutu babomi boye babomi arma tungulu mais ye Tshisekedi abosalaka ete un jour tokotuna ye apesa biso baraison pourquoi abomisaki bakimba lelo bafamille ya bakimba batikala baorphelin bana na batikala baorphelin est ce que ase reprochaka na yango ase reprochaka meme na famille ya Lumumba ezali pasi mpe mawa mpona komona un Tshisekedi oyo bato bazali kokanisa ete un démocrate moto mobimba na mona nanu te un démocrate partout esika alekaka il faut kaka bacombattant bayembelaka ye banzembu ya babétise koyembaka ye tokobeta bango tokosala boye tata na ye nani ye mpe Tshisekedi azali kosepela na mwa moniere wana alataka aza kotambola aza kosepela tata akomi na age ya boye akoki koloba teke ndenge banzembu ya boyemba yango te boyemba banzembu ya malamu oyo ezali kolakisa ete tozali badémocrate tolakisa bango exemple mais lelo Joseph Kabila akomi kolakisa bino exemple bandeko nazali koyebisa bino ya solo ata bokoyina ngai me nazali koloba bato lokola ba Tshisekedi oyo soki ata lelo bapesi bango Congo bokozwa eloko ya malunga te po ete akomemela bino kaka bakulu na oyo nyonso ya poto esika nde mboka ekokende kobeba Tshisekedi ekomi na lokuta ya kosakana te meme bavoyage naza kosala aye awa na dernière minute oyo ayaki po ete état de santé ezalaki bien te babeti ye batonga ya mbangu azwi mwa force ale akontinue batourne akomi mpe kokosa nazali kosala batourne sikoyo na États-Unis bakonzi oyo babengisaki nga bakonzi nini babengisaki yo Tshisekedi yakanisi ete makambo oyo aza kosala toyebi yango te bakonzi nini ya États-Unis babengisi yo moko ozosala tourne mpo ete mbongo oyo bayibaki na kese mbongo oyo bayibaki na kese na première tourne oyo yibaki oyo osalaki oyo banani bakombata bapesaki pesaki yango na provoqué deuxième tournée na yo po ete oluka moyen kozwa su bambongo yango na bomoni ete alekaki mbangu asali ya nosu moko apesi na numero na ye ya compte po ete bato bapesa donc aza kozwa bato neti bazoba aza kokanisa ete biso bakongolais lelo tozali kaka bakongolais oyo ndenge tozalaka na ntango ya Mobutu mais Tshisekedi azali komikosa Tshisekedi azali komikosa lokola ye alingi alakisa ete ye nde ayebi kocreye bato oyo ke le 6 bakopelisa moto mais Tshisekedi message tozali kotindela yo yeba yango ete na Congo kuna okokende kokuta basi na yo te
yebaka ete ezala basoldat ezala peuple oyo azali nsima ya Joseph Kabila bakoatake bato nyonso tu oyo okomema bango le 6 na banzi ete ebele bakozonga bavillage na bango na makolo ozalaka na bandundu okokende bandundu makolo ozalaka na kabeyaka mongo okokende kabeyaka mongo makolo oyo ezali likambo lisusu te totiela bino mwa mai na kati ya 20 po ete toloba ete toyebisa bango boye non lokola bolekisi ete bozali bato ya violence boyebaka ete biso mpe bato ya Joseph Kabila mokolo wana soki boye na kati na bozoba tokolakisa mpe tozali bato ya violence parce que tu sais que du trop c'est trop na âge na yo tato yo ozali na âge moko oyo okoki kosala bamakambo ozali kosala te ye na âge ya Tshisekedi okoki jamais kobanda kobila danse ya bacombattant boza kosala babozoba bozoba ezali komona na liboso ya bakamera après ça koloba ete ye nde démocrate tobetele maboko nini tokobetela yo un leader coulounaire tout à fait aza kolieli kaka bakombata bambongo bamakambo kaka ndenge baliaka bato bambongo na dongo yango kaka Tshisekedi aza kosala on États-Unis bakonzi babengisi nga aza okende vande mpa bandeko na ya baluba omona vandi yo bakonzi boye babengisaki ngai bafilme emonanaka te ya bakonzi yango babengisaka ya badeba basalaka kaka o bakonzi babengisaki ngai lukula bakonzi babengisaki ngai nayebisi bango ntango ngai nayebisi bango nalubi ete ndenge ezali wana tutya misu makasi na seni tutya misu makasi na seni tutalela bato ya seni malamu ndenge ezali wana kutu bayebisi nga balobi yanchi ndenge ezali wana tukusoutenir yo ndenge ezali wana tukusoutenir yo yango ete ebungi ete onukila biso bato onuka deja bato oyo kutia na gouvernement yango ntango esalaki boye nakeye epai ya secrétaire d'état oyo ya ONU ntango nakomi kuna ntango amoni nga abeleli mbala moko ya nchenche oye kutala ngai ngai nalobi naye kutala yo mpona makambo ya mboka lokuta na lokuta na banzi ete mingi lelo bakomona ete émission lelo tosali ezali émission moko ezali makasi mingi mais soki lelo tosali émission bo mpona koyebisa Tshisekedi ete makambo azali kosala ayeba ete bakongole nyonso bazali bazoba na ye te bazoba na ye nde bakombata bato oyo bamobutisi oyo bakimaki na poto bazali kokosa makambo mpona komanipule bato mais Tshisekedi ayebaka ete ndenge ezali wana bagene na ye ezali kosala soko aye na poto azwi langage mosusu asali neti keyano bosala boye soki akomi na Congo asali neti amilati elamba ya basango neti moto malamu mais na sesa azali kotindatinda bana ya kuluna mpo basalaka batrouble yango wana tolobi ete mbala oyo nga mpenza naza koloba na le rais soki kaka le rais aleki basiteke le rais aleki na kosenga na mbala moto oyo mbala akofungolela bato wana oyo baza koloba ete bakokota le 6 eleka meme oyo bafungolelaki Jean-Pierre Bemba batumba bango mpenza moto nga nalobaki yango ete mokolo wana mpenza pepe nyonso to azali nsima ya Joseph Kabila tosengi na okuna na Congo telema mokolo wana tokimisa banguna wana miyibi ya pamba baza konyokola bato wana na poto balingi kotika bato na liberté te bato pamba moko boye basi barate vi na poto ale bakoti na lingomba ya tata na bango ya kuluna bakomi kosalasala n'importe quoi bakongole basi balembi likolo ya bozoba baza koyebisa bino boya totonga mboka bolingi te ça c'est quoi ça bolingi bozoba tuneti bazoba pourquoi bato pamba bamiyibi moko boye oyo mpe mosusu oyo baza koloba ete bato lingala facile baza koloba ete oseli yo ndo moto soko okutani na ye abikisaka te abetaka eske ye tato aza makasi ye seli wendo wana aza makasi ngai naza koyebisa bino bandeko ngai ata soki batelemisi ngai na seli wendo bandeko nakobuka ye très bien aza kobeta nde bato oyo ndenge bango bazalaka makasi na bango ezalaka nde ya bagroupe soki bazana bato ya omoni ya bakomi ayebika ya tika nasala boye po ete baninga mosusu bakoya renfort mais ngai naza koloba ete ngai soki natelemi naseli wana boye bandeko naza koyebisa na bato ya lingala facile naza koyebisa bino boye botika komikosaka eseli wende wana azali makasi ya mokonzi ya poto aza mokonzi ya poto te mokonzi ya poto ya wapi mpe
azali makasi bino ne bozali kolobela te po ete ngandenge nazali soki na telemi na seli wondo bandeko 10 minutes eza ebele akomela mbuma minu soki ameli mbuma minu te nakoki kopanza ye mitu na bacoup de tete botika kokumisaka bato oyo ya lokuta oyo moto ake koorganize bakuya ya buzoba aza kotia famille na ye ya danger mwana ya bozoba apres abengi mpe mikilise bozoba yango wana bapepe congolais nazali koyebisa na bino lelo ezalaki mokolo oyo ifale tolobela bato oyo baverité tolobela mpe Tshisekedi les 4 vérités parce que Tshisekedi azali grand menteur azali moto moko très dangereux Tshisekedi nde azali kosala politique yake Congo na biso marché te baza koyela biso kaka bamakambo ya lokuta kokosaka mais boyebaka ete les 6 tozali kozela bino ndenge bolobi ete les 6 bokopelisa les 6 tozali kozela bino po ete mokolo wana lokola biso nyonso bapeuple toyebi ete tokovote les rais mpe toyebi ete akoleka soki baprononce kombo na ye tokotala esika bokokotela bino bokanisi tozali bazoba bokanisi ete tozali bachimbu boyebaka ete meme Tshisekedi tangu retour na mbala ntango aza kokota na aéroport ya njili bakokontrole mutu tu oyo aye na ye mutu nyonso oyo Tshisekedi akoya na ye bakokontrole bango très bien il faut bayeba aye na nani akotisi nani donc ekozala bien surveillé mbala oyo Tshisekedi liseki te mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba sikoyo bandeko babolingo tokolakisa bino bamisala oyo ya kitoko oyo bino bozali koloba ete yango nde o Tshisekedi ya komemela biso na Congo yango nde kokende kosala ete po ete Congo tozala na une vie meilleure bato babanda kolia 3 fois par jour pe bana babanda kokende bakelasi ofele bana babanda kosala boye makambo ezala boye alors que Tshisekedi asalaka na gouvernement ya Mobutu bambula ebele atikalaka jamais kopesa likanisi ete bana batanga ofele depuis Mobutu azwa bokonzi ti na ndenge Mobutu aye kopakata totikalaka komona te esika bayebisi biso ete ntango Tshisekedi azalaka na gouvernement ya Mobutu bana babandaka kotanga classe bafutaka minerval te oyo nyonso tu bazali komemela biso kaka badiscours ya lokuta bandeko yango na tolobi ete bandeko bokeba na bato ya badiscours bato ya badiscours bayaka na badiscours moko ya lokuta bomonaki balokuta yango ndenge ebandaki te balokuta yango ebandaki ete Mubake oyo azalaki soki secrétaire général ya IDPS aye liboso ya plateau ya Wechi azali koloba ete d'ailleurs kutu ndenge ezali wana ezali na likambo moko ifale nayebisa bino te me na koloba kaka po ete ezalaki secret président kutu ndenge ezalaki wana président Tshisekedi ndenge ezalaki wana alobaki tobomba secret me esengi kaka nayebisa bino Tshisekedi alobaki soki azwi bokonzi diaspora nyonso to azali na poto awa bakopesa ye mabele po ete atonga eloko alingi kuna na Congo bandeko bokanisa kaka alobi diaspora nyonso to azali libanda ya mboka soki balobi diaspora nyonso bandeko boyebi te biso badiaspora congolaise tozali boni na mokili oyo mobimba na bamboka nyonso tu tozali oyo Tshisekedi akende kopromettre na moto nyonso tu mabele bomoni balokuta yango ke diaspora nyonso tu soki aye na Congo na 3 ou bien 2 conteneurs biloko plein akofuta douane te bandeko bokeba na bamasolo ya badiscours yango na nasepelaka na Joseph Kabila alingaka badiscours te ye ezali kaka ete action monani nsima ye alobi baje ya badiscours bandeko bapeuple congolais bavivre na balokuta ya ndenge na ndenge baespoir moko ezalaka te yango na bapeuple congolais bazali lisusu na besoin ya badiscours te biso tozali nde na besoin ya tomoni nsima oyo olobi systeme ya le rais Joseph Kabila Kabange me bandeko tokolakisa bino sikoyo na bilili botala misala oyo ya kitoko oyo bozali koloba ete Tshisekedi akomemela biso na Congo po ete Congo ezala
mboka moko ya kitoko, pays des droits, une vie meilleure. Mais tokolakisa bino bato oyo ye moko Tshisekedi azali ko former po ete lobi Congo ezala pays moko ya kitoko, tozala na une vie meilleure pe tomona makambo nyonso tu échanger bino moko bokotala pe boko juger boyeba penza soki Tshisekedi azali komemela biso une vie meilleure na kati ya Congo. Papa Botamba balancele biso ba image oyo nyonso tu ezali kolakisa ndenge nini Tshisekedi na bato na ye makambo bazali kosala libanda ya mboka soki benza tokozala na une vie meilleure na kati ya mboka Congo. Ba image s'il vous plaît. Vous confirmez biso muto na za muto PPRD. Ya na confirmer penza za muto PPRD pour biso za bato service à renseignement biso to na haute renseignement to ko kende tena action ka bongo ngulu to déranger muto. Muto na to kenda ki to kuta na ye aza muto PPRD batune na l'interview liboso question liboso batuna ki est-ce que okoyebisa biso ndenge makambo ezoke na Congo entre Tshisekedi na Kabila omoni na na koleka na pouvoir réponse nezalaki Tshisekedi atika na ye. Donc ça loi mutu moko bazo finga biso indirectement pe na bamboko biso tozali. Alors yango to achena ke yo lo lobi Tshisekedi atika ne se ke oza mutu PPRD anga sa mo invitation to biso non se présenter oloba vi na yo oloba quelques mots o eko ça la message na média ne bo bisaki et gêner gouvernement en place aboyi. Alors tant aboyi to bandi ko botola déjà ba biloko azaki nango po to ba preuve alors to zaki ba preuve o kutu montre na ye. Avant to comme à niveau passeport total ngo bilili to senga pe boluka o muto yaki na allégation ya pour ça na pemenya micro na biso ndeko boluka bonjour. Bonjour média. Est-ce que vous confirmez pour yo zape koko dikoko ya moko la kati mboko yo muto wana tango yo kutana kile muto aliboso makamni boso la kinaye. Primo kombo na boluka bol pour la Congo na bomba ngé longité. Pour nga naza kutu libanda ya ba traître. Les mecs on attend la côté na ya monenga image à étudiant. Na côté na masalanga José Rigby. Bon, c'était prévu que non a tout na question. Ah, cousin Denis, il y a combien de temps oyo vandi na mboka oyo? Oh, ça fait deux jours, n'est-ce pas non? Ah, confirmation vraiment ya situation politique na mboka na biso ya fraîche, c'est pas non. Na tunie mais ndenge nini makambo élection réponse à pesa ngai sans le savoir que ngai na dangereux na temi pembe na e abisinga bi a omweti seke d'embrouiller atika na e na o ba combattant ba osa libanda batika na bango eza kwa mutasopeli ngai ba mo levure na motema vimbi. Bon, si autant bokangi est-ce que tu commences à passeport na yé, tu sais na bon na capitaine Jimmy, tu bande comme ça na passeport, pas pour ça na caméra comme ça, total la caméra, tout monde combien azala qui suspect, buka mona buka kokila toujours na mission alerte à quoi ça raté, balobi mutu tout a onyatania soso sur le Rolandaye. Tu bande na bande la fongo la passeport na yé. Bon, siko avant tu commences na kati kuna siko bino bokangi passeport ton ndeni. Passeport oyo nakangi te mais tokangi ya communauté mutu kangi tokangi yango to kotumba ngo pona arma tungula kufa na kata mboka na ye na Kisasa passeport na ye emonana te chibe ya kufa donc nyonso to ebunga na bakanda ya bakanga bango ba passeport bongo siko individu lokwa o passeport ne to sala ngoni to tumba yango ne eza bo to bango ke to ala kanda pe kando e kosuka awa te donc ba combattant baluba na kanda babi balukuna pe bakanga e passeport. Donc binomo bolanda toko fungola passeport na kati toko tanga totala ba visa ya mboka oyo ndeko Cosmos Mwamba atambola le mec ango akenda ba Rwanda émission à l'état kosakate Didier Kolela toujours dans la régie oko bendela so moi visa ya C oyo po bato bandeko batala ba komi boye Republic of Rwanda ezalaki le 17 février le 17 novembre 2010 ndeko azaki na Rwanda tomoni susu na Burundi ndeko alekaki na poste ya KO Blomoka Bongo alors KO na Burundi bon émission alerte à kosakate tomoni vraiment na bakaché tout confirmé na Goma tokotanga avant botumba yango babi na poste Cornecré Goma bon ba ebi Goma balandi toujours émission alerte à kosakate bon ndeko sikoyo
Vous préférez bo tumba yango pour nani? Na ko tumba yango pour na Armand Tungulu akufa na mboka nae. Passeport nae monana te. Na ko tumba yango. La kata Congo bakanga e passeport kwa zali. Donc bozo tumba yango au nom de la communauté à diaspora. Si on allait toko sakate avant toko tanakati ya réunion ba combattant bango moko nakati action ba tumbi bongo passeport ya mutu oyo ba bengi collabo. Bon, message nini boza nango siko na bande comme ça ba Holanda bino na monde. Ba combattant oyo pe bazo bunda lokola bino Rex Kazadi. En tout cas, je regrette. Azo Holanda bino Pasteur Epafras bisika azali ba Holanda bino. Je regrette beaucoup quand pour la bana Kisasa. Bino bokanisi ke boyebi te. Biso surtout bana Kisasa. Tozo bunda pour na intérêt na biso surtout. Tala bozo mona mais vous êtes des aveugles. En tout cas, contraint à biso na bino. Tous ans pour ça ba homme politique té, tous ans pour ça musicien té, et puis tous ans pour ça ba pasteur té, tous ans pour ça ya ba homme d'affaires congolais na mboko té. Le quoi bino moni ke Congo bonga, botika akuna to kabwani. Point intérêt. Message na ngai penza eza mingi kana force armée congolaise. Donc message na ngai penza na ba soda, o penza benga mi soda o ya phase, o aleka na kati armée. A se rappeler na histoire au makamuto mona kana bino na kitona. To se retrouver na bino na kitona plus de 47 000 hommes. Boyebi passe to mona, boyebi ba ninga boni bakufa, boyebi basi na bana oyo bazanga ba papa na bango lelo pona makambo to mona kana changement régime. Mais bino so bozo soutenir régime oyo na Congo, bozo soutenir yango sans le savoir que pouvoir dans la population, bo s'attendre na soro biso to mona kana kitona. Bande ko boye ba ki eza mauvais, so bo boule ke ba blague eza ba blague yati. Tant comme tamo mabe. Ngo na sa ba bloko mususu boyebi. Sekele polele panza toleka. Boyebi motonga yo yebi polele na kutu na banga kate mo polele donc eza nini bombe biso na kata sachele. Nangonga oyo ezali toto sa effectivement moko 3 jours passé awa ya ndeko mo bo soit disant ya kiawa keo na conférence à sida mais la conférence à sida te to trouver que azamuta elwana donc oyo veste na ye oyo alataki ya Louis Vuitton na mbongo ya PPRD partout on fait pas tant comme na tanya on karapo na konyoso donc oyo to amboshaki na ndenge zalaka alors eloko ezali somo pe na passe cameraman so robenda bien oyo ezali ba frais na bango oyo 3 jours fallait sala awa montant ba pesa ka bango yango donc ezali $4,000 donc 4.165 comprendre oyo ezali montant oyo bango ba sa 3 jours $4,165 eza mbongo ya frais d'émission bango ba limboka oyo pona combien de jours donc pour 3 jours donc ezali passe et puis oyo carte de lecteur na ebotala soit disant mwamba mais na moni kata rwandais mwamba tamsu mascarade comprendre botala oyo carte de lecteur yango yo après faut ba soda nga ba elinga et puis oyo to trouver donc mwamba na mwamba rwandais oyo directeur na bango exécutif azali rwandais donc docteur soki nani na yebi kombo na été tala yango yo donc bo comprendre le moko to za ba voyouté tamsu bobule to za voyouté to sa musala ndenge sengeli alors ve chichi yayo lo sako yango so ipo sali blague ndemso to bundela mboka ve ezala passe po to zoya to ade ya 1000 et quelques na fo d'ici do to zoya donc boye bagetan to ya bokitano minduki ve chichi yayo lo sako yango ve chichi yayo lo sako yango ve chichi yayo lo sako yango eza vraiment passe mingi po bomoni tozo tonga mboka c'est vrai na chef d'état mokonzi Joseph Kabila Kabange eza vision na kasi oyo tozo tonga pona ba congolais nyonso tolingi to limbisa bango pe to sengi population limbisa bango na kanisi eza lokola ezoloba azo yeba mambo bazo sala te toza na famille c'est vrai mais tozo za na batoyo ba yebite ndenge nini kosalisa boka otoke biso na mawana motema pe na kanda siko awa bobuki nyonso na ageni ne roya kosala avenue Bokassa boyebisa biso nzela oyo eza ya bato nyonso ozala opposant ozala mutu ya pouvoir ozala leki ozala mokolo okoleka na avenue Bokassa batiaka pancarte te baloba lokola gouvernement asali nzela oyo fulani nde akoleka fulani mosusu akoleka te eza kopesa biso pasi
eza mituka ya peuple lobi yo mpe ozwi bokonzi okozala na posa ya OVD okozala na posa ya baange wana parce que Kabila kolongola yango te akende na yango epai na ye alors eza kopesa pasi yango nazosenga bino population bozolanda ngai bisika nyonso misala ezali bobatela biloko wana bobatela baange wana mais OVD alobi boye enquête na ye ezokokontinue oyo abukaki ange wana akokende boloko tokozonga nsima te. Je vous remercie. naza koloba na mao parce que nako comprendre te mpona nini bandeko na biso bako s'en prendre na bangin ya OVD. OVD eza instrument ya l'État, eza instrument ya parti politique te, eza instrument ya l'État. Mais sikoyo baninga mpona nini baza kosala makambo ya boye nakanisi tozokende na kati ya démocratie mais oyo eza démocratie te biloko ya boye il faut totika yango eza mbala liboso te oyo ekomi mbala mibale yango tokanisi ke bato baza kovise OVD. OVD eza instrument ya bato nyonso il faut batika tosala misala mpo banzela ezala kitoko. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko sikoyo bouti komona pe bouti kolanda bomoni bino moko ba makambo nyonso tu ndenge touti kolakisa na bino moko bo juge bato oyo Tshisekedi azali koloba bango nde bakoya po ete bango nde bazali ba futur cadre ya Congo pe bato oyo bakoya po ete bamemela biso makambo ya malamu po ete Congo ezala pays moko meilleur na banzi ete bino moko bomoni bo juge botala soki Tshisekedi akomemela biso makambo ya malamu to azali komemela biso nde criminalité na kati ya mboka pe azali komemela biso ki banditisme ya somo na kati ya mboka po ete bato wana nyonso basi babandeli yango awa po ete na kati ya Kongo nde sikoyo kokende kozala opesi mbwa boyi. Bandeko tomonaka mosika tokeba na makambo oyo bapolitisien bazali kosala po ete ezali mawa pe pasi me toyebisi bino ete boyebaka yango Tshisekedi bamakambo nyonso azali kosala biso bapeuple nzambe asi afungoli biso miso ba oyo nyonso to lelo bazali kosupporte Tshisekedi toyebi na biso baseke po ete tosi toyoka bamobutiste mosusu bazali koloba ya tosala kaka nyonso tu po ete vie wana fungolela biso nzela tozwa ndenge ya kozonga na mboka bamosusu baluba mosusu balobi ete ndenge ezali wana soki Tshisekedi azwi bokonzi biso bakasa ye mpe tokozala boye donc bato na bato bazali kopesa baraison na bango na ndenge ya baintere oyo ke bazali kolinga Tshisekedi akoma mokonzi me akokomela ya mokonzi yango na babozoba ya boye non vaut mieux kutu Joseph Kabila azala na ye ke tokende kozwa moto bozali kobenga mwana ya mboka aya konyonga biso. Bandeko boyebi ndenge nini Mobutu anyongaka bato oyo bozali koloba mwana mboka boyebi ndenge Mobutu anyongaka biso donc koloba ete malgré na makambo na bino lokuta bobatize président Joseph Kabila mopaya malgré Joseph Kabila na makambo nyonso aza kosala apesi liberté na mboka lelo congolais nyonso to akoma kofungola monoko lokola ngubu mpona koloba kofinga meme président de la république devant ya bakamera na ntango ya Mobutu bomonaka yango bino bokanisi moto lokola Tshisekedi soki azwi bokonzi na kati ya Congo yoya liboso ya kamera banda kofinga koloba kokritike Tshisekedi bino moko bozongo mona kutu lelo ata na Belgique soko mekika koloba likambo contre Tshisekedi ozongo mona ndenge bato wana bazali koya kotelemela komenase yo ebongo bokanisi Tshisekedi nde akomemela biso likambo ya malonga botika kolala bandeko me bango bazali kokanisa bakampagne na bango bazali kosala na Congo kuna bato bayebi te baza koyeba ete bakongole mpe na kati ya Congo ebele basi bayebi bakomprendre déjà vérité mais mingi basi balobi ete tokovote kaka Joseph Kabila ata basali ndenge nini tokovote Joseph Kabila. Bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya oyo etali radio Zumel 1000 pe kotalisa bino bosolo po ete radio na biso ezali radio oyo ezali kopesa bino bosolo esika oyo bosolo oyo bato bazali kolinga kobomba mpona kolinga teke bakongole bayeba biso tozali koloba yango pe
kobimisa bandeko tolobi yango ete boyebaka ete makambo tozali koloba un jour bokoloba ete ya solo makambo tolobaki ezalaki vraiment ya solo pe ezalaki bosembo pe ezalaki makambo oyo esengeli ete biso bakongolais totire attention na yango mpo soki tosali attention te bandeko un jour tokoloba ete soki toyebaki lingala wana soki toyebaki toloba yango mingi na ntango ya mobutu alors mbala oyo tolingi lisusu toloba teke soki toyebaki bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.